Tembo te bandeko batali arrête ki Mshembo TV na pesi bino mbote lisusu babone na nga pino bakoti te komi abone bokotaka toujours. Merci na bao bakotaki bami abone na TikTok na nga batali ba émission chepe commentaire tina YouTube na nga en tout cas bakotaki bami abone bachepe ba commentaire en tout cas na sepeli makasi na oyo bozo sapoti biso bozo supporter biso. Lelo matière ezaka katondaka nde matière ezokende ba émission ezebele mais siko temps ya kosala yango nde eza te soki tozi mwa ngonga nde sikoyo nde tosali nga ngonga na nga nazwaka na butu makasi tala biso na Australie ere otoko 23h bamboka mosusu baza tongo baza ba après-midi donc temps mingi ezaka na bolo. Matière na koteli eza matière ya manike. Manike Petit Fally na Prince mwana manike. Manike akoti alobi akobomela Petit Fally mwana to mwasi na kosala mabe akosali mabe na tina likambo nini na tina likambo ki alobi Petit Fally atika kombo ya Prince na ba émission partout azokina kombo ya Prince asala émission kombo ya Prince ye na Prince bazoyela nini. Prince akipaka ete atiaka na motuni ete ki Petit Fally aexistaka aza na bamiziki nde Petit Fally poza na bamiziki na yo alobi Petit Fally outa mboka Prince abotami na Kinshasa yo outa mboka oyaka na bwato mwana villageois mais siko manike ozobosana bamizisi ebele bato bauta mboka nde baganya vie kouta mboka eza na problème te pekisa nde ye tika entre bana mpo baza so baminere te baza bamagere wana eza analyse bakosila na entre bango eza teke yo okoka likambo ya bana na yo moke okoti oyebi te bana no bakota na monde ya polémique monde ya musique bakota eza monde ya polémique c'est kokoswana na monde entier manike okoswana na mokili mobimba monde ya polémique ndenge ezalaka na département polémique ndenge omonaka bamusicien wana baza na basi na bango bafingaka mibali na bango omonaka basi bayaka kokotela mibali ye bafingelinga mobali ye balobi mobali na ngai azalaka boye bosomona mapata aye mpona kokotela weranson so bazofinga weranson bayaka te o bayaka ezala nde bato na bango ya misala batalaku na bango nde bayaka kokotela bashefu na bango ya service ya mosala osomona Nana Ketchup mwasi afali aye to mwasi afere aye korépondre na bato bafikaka fere to fali chamo komona bayaka omona bakisi njoka nde bayaka wana na bajanvier batalaku na bango nde bayaka kolobela kokotela chefu na bango mpo baza na monde ya polémique département polémique Petit nani mwana na yo asi akoli Petit Fally asi akoli baza presque génération moko tika bango babeta na mitu basala bapolémique nde yango ekopusa bango bakende liboso yo kozala te soki Petit Fally asali mwa émission na ye abwaki Prince na kati eza polémique nde wana nde ekendaka na miziki yo koya te nga mpona bana na ngai nalingaka te okota ntina makambo lokola kindoki manike ke soko ozokontinue okomona wana kosala bino tuna sango yoka sango na nga te tokopi koexagere yango nde ozomona mwana na yo aza na do ya koyemba yembaka kitoko koleka na bamitisi ya minene mais azozanga orchestre so bakozwa ye mpona yo mama olingi bikotakota na vie ya mwana lider nyonso ya musique soki amoni Prince ayembaka kitoko koleka na papa nende abanda koyemba mpo bazwa ye babanga babi wana eza keba wana so ebomeki mokoto kobimise na orchestre to akosalika mama na bango akofinga biso ozobebisa carrière ya mwana manike tuna ndenge nasalaki sinjora
yo kutu oza eloko pamba yo Petit Fally oza eloko pamba. Kisi Njoka ataka nde Kisi Njoka azalaka me nasala ye makambo kaka yo Petit Fally olusilana na Petit Fally tika ba Petit Fally na Prince basilana yo komokota ti ndenge okosala mwana ya Petit Fally mabe wana toboyi département na toboyi maniki bima na département wana tika département ozalaki oyoka likambo okuti oyoka bafingi mwana na yo okuti non Prince apona musique apona esika polémique il faut supporter yango esetali yo te mama yango nde ozobusa carrière mwana Prince azo avatala Petit Fally auta mboka ya na babwato auti na famille pauvre meta Petit Fally ndenge avancé na bamiziki na ye wana akomi mpe kozwa bamusicien tala Petit Fally namonaki ti bapesi ye na terre ya kotonga ta Petit Fally azo avancé oyo ozofingaki mwana mboka un villageois aza comparable te na mwana na yo mais soki otali na musique ndenge ezokende soki otie Petit Fally na Prince omonaki Petit Fally aza na avancement mwana na aza nsima mingi tanke mwana na ayembaka kitoko yo nde ozobepisela mwana no carrière ezalaki yo na Kisi Njoka oza kobebisa mwana carrière mais Kisi Njoka ami retira akendani kote ya Fally atika makambo ya Prince mais yo olingi okota lisusu basi babosani basi babosani ndenge oyaka kofinga Prince alingi akomeka ta okende luka musique ate pa bagrand oyo bazoyemba mais oye lisusu kokoatake Petit Fally bato bakobanga otika obebisa vie ya bana na yo yo ozobebisa vie ya Prince il faut pekisa mama na yo atika yo moko buta siko polémique wana Petit Fally aza mwana mboka Prince yo mwana Kinshasa posala polémique totala ndenge bokokende soki mwana mboka nda koganye to yo nde koganye oyo bato ebele baza na Kinshasa baza na bapoto bauta na mboka ya nsima bato ebele bauta mboka oyo baganya vie lelo bauta mboka bakuti bato bakinwa na Kinshasa me moto ya mboka ya leki ya double naza na mingi te akoloba maniki ozolakisa deja kindoki na yo wana eza kindoki tika Petit Fally kimia na carrière na ye aza na mwasi nde na mwana kokende koatake ye te tika Petit Prince na mwana na yo Petit Fally na mwana na yo Prince basala polémique musique ezalaka ndenge wana omonaka te wera na jibe ndenge ekendaka ndenge wana nde musique ezalaka ndenge wana nde epesaka bamatière ndenge wana nde epesaka matière ya musique ekendaka liboso ndenge wana ifo atake adversaire oyo baza na age moko po te bakende liboso soki Petit Fally aza na adversaire te akokende liboso te ifo atake mpe Prince kutu alingi otia Prince na news somoni te atie Prince na news bato bayebaka Prince te mingi babosana kutu Prince ntango akomanda koatake Prince akotia Prince na news ye Prince bakoyeba ye akoavance malgré que yo sobebisi carrière ya mwana chef moko te balider moko ta bamusicien akozwaka lisusu mwana na yo mpo oyo oza na mafinga mabe oza na département baimpoli ya mafinga tika kobebisa carrière ya mwana maneke tika Petit Fally na Prince basala polémique mpo te nkombo ya Prince eyebana lisusu yaye mpe eyebana bambata likolo mpo bayaya bakomi kokola bango baza baremplaça ok see you bye bokotakota bomi abonné na chaîne nanga Henriette Kilumbu Shembo TV na YouTube page nanga Facebook La Cuisine Henriette na TikTok nanga Henriette Kilumbu Shembo TV Instagram Eva Kilumbu mandiki wana balobiki basi babiblio tina na YouTube nayebi ke oza no sans photo se kosala eloko te ke eza bondoki ndoki mi kosala metika kokota na makambo ya bana wana eza makambo ya bana bakomba bamagere baza baminere te basala polémique mpo musike ekei liboso ok bye ozwa mayele te yo maniki tala nanu fanda tala vi ya mwana na yo ndenge avansaka te ozwa mayele te yo tika mwana asala polémique